Bandeko balandi ya solo ngai na pesino le susumbote na pesino lo sako na pesino yenge esika bisika binyoso bino bokutami ya solo wabino na bilu kombo biswaki nkosia mbemba na yeli susu na bandaku na bino ndenge na lobaki ete mi kolonyoso na kubanda ko bimisila kabino ba vérité parce que biso bwani atocha yango likona mesa mutu nyonso tu alanda na ye buzoba ezali kokota na bamateya esika wapi batu bazali koyeba te nini koteya batu bazali kotanga mikanda ya bamindele po bakende koteya batu alors que mundela koyeko koma histoire na yo te balobi ete attention basimbaka nyoka na katikati te parce que soko simi nyoka na katikati akotourne akoswa yo donc soko lingo simba nyoka banda na ye na mukila yango moni mateya oyo ya bokoko mateya oyo ya mfumuki mbangu ya mama kimpa vita ya bakoko na biso ezali na source nango esika wapi yango utaka ndeko pengisa mina yo yaka na nzila Congo yaka na forest gate esika wapi okoya koyekula ya ebele ba oyo bazali kuna batondisa mina batondisa maka na esengo tango bazwaka bwani ya tango na tango bandeko batu mingi balobi ete mfumuki mbangu azalaki na ina bana te abota te to yepo to ya ko to kosa to longola lokuta oyo batu bazokosa batu balobi mfumuki mbangu abota te ko banda papa Wemba abimisa likambwana azwaka problème na bakimbanguiste die papa dialunga na tia mutu na se a regreta mais papa dialunga na mwana ya mfumuki mbangu papa Wemba akoya koloba ete kimbangu abotaka na ete balobi ye bana no histoire na yo ya mboto ko koyeba histoire ya batu mususu papa Wemba yebi penta histoire ya batetela te soka yebi yango na yebi te bolimbisi parce que na yo kate papa Wemba ye na radio to na télévision apetla kabiso histoire ya batetela mais atiki histoire ya batetela akoya kokota na histoire ya bakongo mais comment yo koya kokota na histoire ya bakongo oyebi yango te un fumuki mbangu que personne ne vous trompe abotama ndenge mutu nyoso abotama ndenge balobaki bakende ko lokote na londende histoire ya lokuta ke abotama kite baye ko lotsa bango to bokende kuna mwana moko avandi kuna bokende ko zoye bake kokuta mwana zolela papa kuyela na mama Lwezi bake ba lokoti mwana makambu ya lokuta pongi ya kotelema tangu kimbangu wasana kati ya libumu bamindele bamona eke mwana moko ya matata koya kobotama esika wapi bapanzaki bamindele pote bakona koluka place nini mwana nazali monsieur Cameron Grenfil ye mutakenda oyo bamona tatango akomi na mboka moko mukonza mboka na moni na bondoki na muto oyo soka meko sala likambo ya linko sala biso lo poso moito baby alors que ba jeune bokende boboma tatoyo mama moko akasi na le monsieur Cameron Grenfil mais c'est Cameron Grenfil akokima na cheval na ye esika wapi akende kosukisa course na ye na ndaku ya mama Kinzembo oyo wapi azalaki na motema boboto esika wapi mama Kinzembo akokotsa monsieur Cameron Grenfil na ndaku abombi cheval na sima ekuna na sima na bututa balali nkaka Kinzembo akobanda kolota ndoto bayebise babi muto yo bombi na ndaku azoko luka mwana boma me mwana yazo bom akoboma azala libumu ya mwana na yo Lwezi donc soki lobi na tongo tango akobima pesho ba cadeau yebaka ke oteki mwana azala kati ya libumu na yo tongo etali monsieur Cameron Grenfil apesi mama Kinzembo ba cadeau alobi soko yebaki makambo za kati na yo okoy kotomba talo bokote sima nzela bimakenda Cameron Grenfil akei mama Kinzembo akeko mona mama Lwezi esika akobata ko batela zemi wana ti mama Lwezi akoya ko bota mwana papa kuyela azalaki mutasali sakabatu na bokoko mama Lwezi azalaki mutoyo azalaki ko sambela na protestant na bomwana bapare bakufi koko na enkaka Kinzembo abokoli ye metangu akoli kuze na ye dompetelo azalaki kobela amoni te maladi wana zobela akobika te abengi kimbangu albi kimbangu soki ngai na kufi bala mwasi na ngai parce que na lingite mwano yo ababotaki mwana moko na lingite mwano ya kende konyoko ba soki mubali mso abotie ba konyoko la mwana nezalaki dani ya nkitudia tangu dompeto la kufi ba yibisi kimbangu za mwasi kimbangu aboyi me ba mikolo ba insiste ba beza maloba ya mowe
Fumu Kimbangu akoya kozwa mama Mwilu. Na 1916 bakobota mwana liboso. Na 1914 bolimbisi bakobota mwana liboso. Na 1915 basali mariage. Alors que na 1916 bakoya bota mwana mbale. Na 1921 bakoya bota mwana misato. Kimbangu abota bana misato, à savoir papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda. Tangu bazo kanga, bakangi Kimbangu bazo kenda ye, Kimbangu batie na tre alobi na kokenda te, soki na moni bana nangate. Aloba kiteke na kokenda te, soki na moni bana endeko nangate. Balobi okomona bangote, tre kenda te jusqu'à ce que bana na eba ya apambola bango, ndesima auta aiba kokende. Kimbangu abota, que personne ne vous trompe. Kimbangu abota ma normal, que personne ne vous trompe. Ba tubasoko yena ba masolo ya lokuta, Kimbangu abota makate, ba lokota kai na londende, ba tubasoko na masolo lokuta, Kimbangu abota kate, bana wana azwaka bango, mama Kinzembo, mama Luezi ayaka na libala azalaka deja na bana na ye. Azalaka na mwana moko pamba. Mwana ya Kintudia oyo babotaka na Dumpetelo. Mena Fumu Kimbangu babota bana misatu. Bandeko, balobi soko kosileka. Parce que soko telemi bakokanga yo. Ngai na bilu kombo tangu na lobaka. Nazali responsable na onyos na lobaka. Yango bonaka na bomba ke longi nangate na bimisaka. Elongi nanga na video po batu ba monanga. Na buzoba nanga. Ba monanga na maele nanga. Na buanya nanga batu ba kwa komona. Alors que na kosenga na batu nyoso tu. Oyo vraiment bazana posa ya kolobaka makambo ya bakoko. Oyo bazana posa ya kolobaka makambo ya bayako yekula. Histoire ya Fumu Kimbangu bakoyo kulongo na full awa na Forest Gate. Histoire ya mama Kimpa Vita bazaka kami balete. Tozali na banemba kalanzondo, banembi andangunga, ba Philippe Mbumba, ba Debweta Mbongo, ba Mpadi, ba Mutamachwa, ba Mama Mbangala. Tozali na ba prophète ebele, boya koyoka ba histoire na bango, mais bino boko sepela. Bino boko sepela, boko yoka ba histoire na bango, ba prophète ebele tozali na bango, mais tangu ekoya toko banda kobeta histoire ya prophète moko parce que na Forest Gate déjà kuna na mbongi to beta kana biso ango bana ya nzila Congo ba tongi samaka parce que ba yebi ba histoire nyonso ya ba prophète na biso. Kaka yo muto yebite, yo muto zela kana video, yo muto zela kana YouTube, yo muto zela kana Facebook, tandis que ozana musikate ya Forest Gate. Balobi, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Balobi na bino bozoko adorer, biloko bino bo yebite, mais bango balobi ba yebi parce que ba memaki bino na bobungi. Mundele ako komela yo histoire, mais ako komango na avantage na ye. Tango ba komi histoire ya mama Kimpa Vita, ba komi yango ba kamati ba baby siye. Oh, azalaki na mwana na mukongo, akufaki na mwana na yona kinobima Kimbangu. C'est faux. Que personne ne vous trompe, Fumu Kimbangu abotama normal, mais azalaki mwana moko ya pimpita ya marke mususu o esalaki ke nanukuta botamite, mais déjà ba mindele basi baboni ke moko azoko botama na kati ya baindo mwana wana photo boma ina kati ya zemi parce que soka bimie ko sala matata, mais ba kokayete Fumu Kimbangu abotama na libumbu ya mama Luezi esika wapi akola normale. Fumu Kimbangu abala abota bana misatu. Fumu Kimbangu à partir de 1921 tangu mulimo na ye bandi atikalaki lisusu kobota te. Ata batu bazali kokosa ke nona siba ya Diangenda mwana moko abota makita abota mina 24. Batu tamba kama mwana ngomba moko asiriki azongi akufi na ye. Ce sont des histoires ya lokuta.
kokosa balobi ke non Jésus tangu Kimbangu azalaki mwana muke aya abima kuna na mboka na bango na ba Congo akamata avandisa Kimbangu na nkata na ye ba photo soko keina bato akintwali okomona ba photo yango bateka kango mais ce sont des trucages ça juste ba photo ya pamba bakabalukuta Kimbangu na Jésus rapport ezate et le rapport c'est vrai que Kimbangu n'a kobota manaye azalaka chrétien parce que maman na ye azalaka chrétien akoli chrétien mais tangu Kimbangu akoli tangu molimo eko kitaye na 1921 Kimbangu n'était plus chrétien Kimbangu azongela kanzela nzambe ba koko et sika wapi akoma ko sala ba miracle na kombo ya tata nzambe ya mpungu tangu yozo publier batozo ba ke Kimbangu azalaka chrétien sambelaka Yesu mais na bilukombo biswaki kosia mbemba abotamaka chrétien parce que tata na ye chrétien maman na ye chrétien mais tangu molimo eko kitela na 1980 na 1980 na bilukombo a renoncé alobi ke wana ezaki makambo lokuta ba mema biso nzela mabe alors yo koya koloba ke na bilukombo asa chrétien non il fit chrétien Kimbangu azalaka chrétien mais tangu molimo ekiti il n'était plus chrétien parce que ye azongelaka nzela ya bakoko na ye yango na bandeko botika kofingisa mfumu Kimbangu ki azalaki chrétien bamisusu balobi nzambe aza na Congo quelle confusion quelle confusion bato akintwali balobi sibo Kimbangu kiangani yende nzambe Dieu le Père bato ya Adina Bala balobi Adina Bala yende nzambe mais Adina Bala kufa bato balobi Sikatenda yende nzambe wapi Sikatenda kufa tokomi na banzambe boni Kimbangu nzambe Adina Bala nzambe Sikatenda nzambe na yebite ba misusu ba yebi ba nzambe mususu nzambe boka utiko bima na Afrika usuki na mboka nini ya mwasi nzambe ni susu ya mwasi abimi niyo swaneza ba confusion batu baso kosama ezali mawa pe pasi mingi nzambe akotika la kokitaka te aya komikomisa mutu po ekotika la kosalamaka te menuisier oyo asali kiti na ye tangu kiti ebukani menuisier abongwani libaya po a remplacer kiti esimbama ekotika la kosalamaka te batika kokosa bino ke nzambe aza bisika boye batika kokosa bino ke mokambi na biso yende nzambe et Jésus na Bible akombia lobi ke na tango koya batu mingi bakoya na kombo nanga bakoyebisa bino ke nazakuna boyoka bango te baza lukuta mais lelo ba Jésus ba bibi na Congo ba Saint-Esprit ba bibi na Congo eza makambo pasi pe ya soni yango na Jésus na Bible ibuka lobi vous êtes des insensés donc boza bato maboma bozo memisa batu mikumba mebino moko mindondo vous êtes comme des tombeaux blanchis na libanda mais na kati mikuwa cimetière Yesu alobi bon boza lokola ba cimetière pona nini parce que bozo mema batu na bobungi bozo kosa batu ke nzamba azali kuna ke Jésus azali kuna c'est faux bakende na Israël bazonga na Israël ba Jésus ba Yahvé ba nani ba Jehova bazonga na Israël biso na mabele ya Congo kaka tata nzambe ya mpungu tuledo mukonzi ya mabele fumu Kimbangu tangu mutu ayaza iko yipsa yuko yaka osola na nzambe ngo asokulia mfungu asokulia madesu balambili esoso ale alobi te bopesa nga parti ote nalingaka parti oyo nzambe azopona ba parti ya soso nzambe azo servir azo vanda na batu eza lukuta eza ba confusion bazo tabilo donc itolongwa na busoba wana fumu Kimbangu abotama fumu Kimbangu abota et fumu Kimbangu n'est pas Dieu fumu Kimbangu azali envoyé de Dieu na Congo tozana nzambe te oyo nyonso ko se proclamer nzambe aza
aventurier oyo nyonso akondima babenge nzambe na bato na ye na ye moko baza baaventurier biso nyonso tuto wana se ya moi toyabi kelamu ya nzambe mutu moko ase compare na nzambe te daye nzambe aza nzambe moko très jaloux akoki kozala na concurrent te soki nzambe aza na mokili kuna na lola nini etikali kuna c'est faux ndeko fongola miso ingeta